Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom, makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet. Osala site touristique. Tu peux tonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes. Il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City VIP
de Malou. Voilà, topesi bino mbote. Mbote na bino partout. Bokolanda biso na Tolobe la vie officielle. Nous encore Léona Célésino, mec d'ici. Léona na formation na biso, mutu mwazo tu na Célésino. Ah, Gabi mais Célésino yebana. Merci na Washington, merci na Jérémy na Canada, IP Diego Kao, merci encore na Émile Bamba de Zurich. Koko Madera Mutombo Womo na London wana merci na yo. Merci encore na Platini Chipamba. Edi Mesaki merci. Na okutana Célésino to sola mikolo yo. Bomoni bisoté. Nobolinga mingi mingi bomona biso boezaka bien. Célésino bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Papi Gen. Boni. Papi Gen. Ça va. Dieu te contrôle. C'est pas au monde. Ngape na CP de bi ngape so na mulu na CP na trop. So na mulu mo pena bi. Nogomoto. Kolo le kofi. Toujours. Biro ba ba hein? Toujours. Chaque fois. Chaque fois on est là. Chaque fois on est en présent. Voilà, ça change pas. Et ça bouge pas. Voilà. Alors on a tout écouté tout sur la biso et bon déjà libota. Sarah Martinette. Il y a Célésino. Ah, Mokondi. Voilà, la femme qu'il fallait depuis le commencement de la carrière. C'est la femme qu'il fallait depuis le commencement de la carrière du roi Lion. Depuis le commencement de la carrière de lui-même, le roi Lion. Sarah Martinette. Donc la reine de son roi. Voilà, c'est elle. Sarah Martinette, où met là. Maman na Ilana, maman na Chloé. Maman a Chacha Sharon, le meuf d'ici, Célésino. C'est la famille Célésino. Ouais. Voilà. Non, mais il y a des gens vraiment mis, ça va. Ah, oui, Papi Gen, moi, sinon, ça sera moi cité. Si vous écoutez, moi, ça sera moi si. Moi, c'est ça que je fais à Kitoko. Moi, c'est ça que je fais à Vundé. Moi, c'est ça que je fais à ceux qui. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas montrer une directive. Moi, je ne peux pas une direction. Il y a une direction qui est direction. Vous comprenez? Papa Kounate. Bien sûr, mon aïe. Est-ce que c'est mon aïe? C'est mon aïe. Mon aïe. Et puis, un leader. Un leader. Il y a un leader. Nabot na basi mi balé moko mi balé moko mais combien ni ça tout na leader leader grand leader au sana tenga avec leader Nzambe ngana musali na Nzambe pena donc nga Yesu na Sarah Martinette Nzambe Sarah ndemo na lobeli mo na ngako loba tout ko bandoki ba ngoma trop mais au moins lepe wapi et problème c'est que ça mona ye problème ya mona au monde na wapi beaucoup d'années wapi et puis ngamonde na bona vigilant misu kabukapu olega so akana nino muke hamba mobu no salopina viande hachée ozo viande hachée puis on ngapina donc na sala opina pour un peu grand chirurgien je vais t'opérer je vais t'opérer calmement. Ah bon? Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes. Bah, on a des problèmes dans la tête. Au salacer les nos problèmes moroboués. Comprendre? Au salacer, mais nous, tous en avons pas calme. Donc, salacer, finga na yo, nous avons contre ces les au salacer, yo le côté, boyer banité le côté. Les gens. Les gens là. Des gens moutons. Mon mouton, tout le monde est là. Les gars, vous avez mis sur un mbundu. Moi misu pe mambunzu mais muto ndiri ya mama mi plus ça puis on va so ba komba batute pour so lo bi komba muta c'est lui qui se sent piquer connaît l'affaire comprendre ya na batu musu pe ba sala ma be musu to solo ana biso to na biso bien mais ya na batu musu wa sala ma be na ko limbisete na ko limbisete pour ma be mo sala on contre que batu mangituka te wana ko dute wa pamba mais muto moni Papi Gen muto soko yeba ete bi oyebi sika bi boyeba ni na ba circonstance moko boye boyeba na kaka net kandeza environnement boyeba na ki bouti musika te ezandi autrement
mais so mutu mo moni aza mutu pena ya yo mutu na yo boye bani bien bani boluta musika ta musu boye bani na bande mo aya sali o mabe c'est-à-dire azaki na mutu ya mabe depuis banda kala na yo donc yo balobaka vaut mieux on va na hypocrite donc vaut mieux na ye vaut mieux na va na traître te vaut mieux na va na ndoki pena yebi mo mutu azandoki kena ko va na traître yo va na traître na sa motema linga ko to balingela yo on comprend le boulot on ça donc boule les années de bana on vient bien on comprend le boulot on comprend le boulot bien quoi faire la PC donc on comprend quoi on comprend quoi on comprend le quoi viens on comprend le on la PC mode pas ça on comprend les années wana donc nga so mutu so neta sala nga mabe bongo monde to bandika na tito okene pe to décortiquer to timon pe to créer est-ce que yo za aimer pena na communauté nga za aimer ko nga za aimer na za aimer pas ba conscient obi tala papi gen so tuni obi ba te bere na mono tuna ba question ba ebi ko ba ko décortiquer question te et puis ba yebi te ba ko sani ba développer question na oyo tuni bango pour ça la pena une vraie réponse pardon une vraie réponse. Vous comprenez? Une vraie réponse, et ça qu'il faut analyser ou discerner question. Il faut ça le discernement pour répondre bien. Question tout n'inga le ballon quand tokena biso musika sans analyse kutu. Tokena so musika te nga balinga ngai et pas ya bateau yo baza conscient. La communauté balinga nga pas bateau baza conscient. Ils ont obligatoire te mututu ka fali ko na mokili te toza batu mutu ba yini po ba yara ba lingi pe po bazala vous comprenez donc si je vois bien sur la télé pena musika donc moi j'en ai rien à foutre na bato balinga ngate parce que bata ba inconscient yebisa ngai na makambo na lobaka makambo na te me amboka o ndit na se sacrifier na ke na amboka te so na ke ba osala nga mabe et c'est ça la mabe bona ko fingo ba sepela ba na ko fingo na finga siko bango ko fingo o bato ba mambo ba sala na bato mango ba sala na pot na bagina kina na Congo ande ba boma ka bato ba to boma bato donc siko makambo ande ba to boma bato wana siko biso siko to lobani eza lokuta ba boy ba na Goma on a perdu nos frères et sœurs à Goma oui bien noté très bien na Goma ba bomi bande ko na biso siko baton ba lobini bato wana o balinga te biso to loba ba lobi siko ni ba lobi lokote alors siko tanga ngo loba ngo boye yesiko mutu moko boye ko kumisa ko za fanatique ya bato moko boye o ba kipara bango peuple te balinga peuple nyo ko balimbo ko ya kala de bandade donc lokola boza no bato ndengo ne sengeli ka ke non ndengo nda boye donc to kosa kaka donc siko tanga ngo boye nga ko kosa na kota na lingomba na binote pour les alateke o ngana denosaka mamamboka na ngale boyininga bono finga ngai siko so ba fingi neti ngande mnaza combattant ngam naza combattant résistant ozomba eza nga naza artiste engagé c'est moi ngana pona na ngana okunda na kobundira mboka na ngati na tel point so nzamba benga lelo na kufi c'est pas grave na bundeli mboka na ngai Merci que nini on appelle ça comment ata symbole à moquer drapeau papi gen so zana bocha drapeau na serikali na ngabobi que non il a fait quelque chose moi ma bogo betama et c'est non que ça et là on kaka wana comme symbole so penza mbalobi que lelo c'est les uno ti libération mboka na po tout matato qui t'a mboka na ezala libéré po bi yo pena pe quelque part au betama pe pour na Congo au betama pena pe pour na Congo ba nusu ba betama te mais yo beno betama biso betama pour ba betama pour na Congo ba betama pour na Congo pour na inconscient moko bo beti mutu azobundela mboka le général ba ma somo na pesi mbote place azali ba betama pour na Congo ba biso to betama pour na Congo vous comprenez donc bato bele n'habité parce que bato au monde kaka donc ba on dirait ba zelela bato likamo to na communauté moko boye on dirait ya banyama o to ba nyama ba inconscient ba conscient bazali mais la plupart
la plupart il y a bateau bazélera makambo bateau c'est des inconscients okomonaka jamais ata na TikTok wana tala nde magome ya lia mama goma ndeko zo bakufi na goma mais oka tapoter jamais pour tapoter exacte banga namoni ba misusu komona ba donc obiko namoni débat moko ya frère panafricain moko ya malien alobi ke na ba pays nyonso ya CEDEAO ba pays nyonso na ouest kuna ezali ba pays oyo ba soda na bango ba yaki pena mpo ba soda pour ba défendre ba mbonga na bango siko non la RDC mutu ba to na ba question ya poser ba question la RDC bi non ne faut pas mettre la RDC ta au moins humiliation donc tout coupe na peuple mo ya l'échec Nicolas qui est conscient de quoi qui y a qui mentalité mo que pola ko bina oui que papa wana monsieur wana no bi que non faut pas mélanger la RDC avec tous ces pays là de l'Afrique. Bah on faut que non ko bina nan. Otala jango. Donc laissez-les, ils vont danser jusqu'à tel point il dansera. Là ils sont là pour danser et le président danse. Les présidents dansent sur le temps les gens qui meurent à Goma 176 sur 148 pour nombre exact. Combien c'est qui ça combien? Bah 100 et quelques. Bah 100 et quelques bandeko ba koufi ba massacrer bango à bout pourtant na au moins différence. Donc Ibrahim Traoré na mboka na Burkina Faso à défendre le peuple. À ilingi sur ce peuple. Oui baba John bazana a commis président, ndazana commis président mais atakutu ndeka commis président akoyiba na EPKK mais okosentir yango te po azo défendre patrimoine peuple. Tant zo balikambo ya inconscience oyo. Comment un garçon à 34 ans, hein? Conscience oyo azwaki lelo a récupérer ma solo. Est-ce que ba jeune au bazan lelo il y a ba âge wana ya ba congolais. Est-ce que ba na conscience pas c'est très difficile de voir un jeune de 34 ans a kende ko sala coup d'état. Il faut que tout le monde soit soldat na biso. Ba soldat na biso. Tala général mususu Chibango. Omoni ete. Azaki aba na kolela uye bi Chibango. Biso tout oyebi Chibango na soldat na Chibango. Général Chibango. Oyebi ete. Très bien. Mais le général Chibango tala zo lata na ba forme. Azo beta na ba forme Christian Mokolo na piso mo de ça. Comprendre? Donc mawatro, eza mawatro. Ils ont mawatrou tala Ibrahim Traoré wana. Yo ne te photo na ngapi na que est-ce que ba jeune o bazana ba 34 ans na armée congolaise des pères de mères jeunes des pères de mères congolaises. Bazate. Bazalite. Mais oyo akutu mais ba ba bina na wana ba bar tala o ka soda bazola ka soda na kisasa. Soda lango again soki bombe azo kwena mabele. Ozo bona ngote. Est-ce que président de la République si président de la République, soit déjà président de la République, à mon angote. À mon attendé. À mon angote. À mon à mon anaye. Il y a pas le bon, il y a pas le bon, il bosse sur la salle. Bon, c'est quoi ça la nini? Quand ça le bon, le boss sur la salle. Papa, de tous abouya. Au monde de toi, papi gain. Ngana tu vaincre na bamboko. Tu vivre à Tilelo, tu oumen na bamboko. Papi gain. On a pris un exemple, bâtiment à Koufouana na Bataclan. Et comme un day national, 3 jours. Charlie Hebdo. Voilà Charlie Hebdo, bâtiment à Bataclan juste. Et Zalaka. Comprendre? C'est un moment où chauffeur a besoin de me battre. Bah tenter belé. Le président Macron. Macron est à côté siga. Je crois. Il y a qui Hollande ou Macron? Hollande. Donc tant que salami na minute, tu as un président, ça descend la population. Vous comprenez? Et c'est pas les homonions. Et ça, la maganangote, donc, mboka moko ya bandoki. On dirait bateau, moni bateau bazo kamamboka, on dirait bango tout baza bandoki. Et ça, bagana makamba bien, makamuso za la romona kaka bango de bazana banini ba, makamitakala, oga, nani comme nani, Floribert nani comme nani, Biselele mutakala. Mutaka mso bimilio na campus. Mutaka mso bimilio. Mutaka bimilio ya nani? Ya mwana mshimo mutaka. Mboka moko donc mboka na fo na libabe. Mboka ni zamodi. De badana mama mitakala, mamba ko bina, makambu. Yeb saka banda ba concert batia
ba ebitana au moins ba lembi ba conseil ngo ba lembi te ça ba boko beta ngoti boko lemba kongo pe ko bongate yeb ça qui ça c'est bonginani oyo mutu so zo ko défendre petala ba sali nzele lenge ça te bo sala nzela au moins tala président de la république bandi makaye tant apesa ki ba programme na ine ko sala to ko ndima yeke a rénover te a créer création mutu monta ke mutu en tout cas zo sala et ça rénovation te ya te wanga na papa ngakita papi gen allez papi gen le bazate nga azuki ti wana na to na parole en couleur et comme nous na salle au salle loté créer obi ki chassa na biso ndingi za wana nano bana ki chassa na bana Congo no sote mais to bana no kana ki chassa obi ki chassa za vide et tonga mate ki chassa za vide kene ko to ban Gilles la série kuna ko to ban lifla na sima na lemba yimbu kende makalangu na kende nzela ya entraîne Gilles ne to kende ba we nzela muso ba Congo za no nzela se ko ma ba Congo za no ngala kenda nzela ba Congo pino to bima ko to ba songolo na nzela ka ya Gilles wana ezali so ke na cimetière ya tilelo bato ba ebike to saka na rivière mo na Kishasa o ke to na rivière mo kote we biango to na rivière Ntimba we bi ma Ntimba ezali we biango na cimetière ki matse ko ta ki mfuta na sima ne to ke ba Lucio ozongpan kote sima kuna ko to ba kana osala na sima kuna kingakati okay kuna po bato be ba di carte géographique ya Kishasa te biso otambula na Kishasa to après na bana ya Kishasa comprendre na après moi na Kishasa na tambula na makona vanda ba côté na côté vous comprendre na vanda ba mpanga na vanda ba quartier Brazzaville ba Luebu ba Siwa Mbanza ba Biela ba Nzete Kauka ba Zelo Pembe route Mukali vous comprendre parce que na no luka vie na kina ba kimfuta na kina sima kuna na singainga na vana kota ba maser na sima kuna kota Saint Cécile na Saint Cécile na sima kuna na kota sima kota ndako mobutu ya laka bango ibike mobutu ya ndako kuna na kimbantseke na sima kuna dossier bi bakuanga na vana bakuanga kuna kota quartier très suka quartier très zo kito kese ko maf ako poti dingi ba gramaliki na se kuna na vanda ozo ba donc mutu na secteur na ngala idi secteur na maîtriser secteur wana da yango na somta nga fingo za mwana njite pesa ko méchant mabe na sala mwana njite ndi ngai vie na biso moni mikolo kaka vie mo na mona ko tukala aza mwana classe papa na so na papa père na so akina aza professeur père na so tilo aza professeur mathématique a dit professeur mathématique na P12 na SD Boson premier professeur ya noir ya mathématique papa na biso attends ça bato bele mukoso ça ba interview pa ba vie muso ba ebi penjili bien na moni vie na PC écoute en passant vie na biso Apache Mawete à Londres mukoso a luka yo bosa l'émission vie wana mta bimisa na maternité vie wana bimisa na maternité abimisa na maternité abimisa na jour na botama na bima mercredi hier akini ti mwana pile petit a vie na biso ya père na biso comprendre yem da bimisa na maternité Apache Mawete ouais Apache Mawete na PC Sombote place ça to na ba vie Glody ya ben ya na wala so ba vie na tout ba ya ben ya Glody moto yé moto aye binga bo bébé là vous comprenez donc quand on parle de ça la plupart si on est en frère une mission donc voilà vous comprenez donc c'est-à-dire et ça passe. Vous comprenez? Donc c'est que vous avez vraiment qui ça ne tonga mati, na tonga mati. Bandi maka président de la République oyaye a créé et non président de la République oyaye ko rénover. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, alors c'est voilà. Tu évolues la biso, je crois que tout ça on a battu quand on conscience saison parce que moni yoka papi gel au tumboli sur point mo ya bien on a conscience ba congolais ont ndé tous on a en arrière tous on a arrière attendre ba 50 à 30 ans passé ngala moli ba congolais faut beta bango fimbo
Fimbu, moni fimbu. Kongola banga fimbu, webi yango. Fimbu pene ya fimbu. Po kongola so na munoko ka botono lo banaka yesu waka ndengwana. Ba koloto ba yaki ba biki ba kauchu nde de ba foto buka. Ba kauchu fo bino bo buka ba kauchu so nte ba kacho maboko. Toke ko to musika. Taka musée Laurent Désiré Kabila tanga ye. Moi so la ta pantalon te. So la ta pantalon ba ye ba kacho na tizo. Vous comprenez? Talagaka boyibi maboko kei. Ndoka boyi mutu bacho opine. Bacho opine. Tina bato mwana ko zoki ndoki. Ndaba ndoki bana lolia so. Ndoki lolia so mutu te. Akomi conscient. So ngo ba yeli pe na buto to pumbo. Pe na pumbo na ngate. Na zo opine. Na zo opine. Vous comprenez? Au matin na taxi bis. O bo croiser makolo na ba mama lokola respect zate. Ba kotuna na lokolo ba kotuna na chauffeur na recevoir yo za na agene. O 50 la wana. Gandamba. Bato ba ko respecter. Izongaki. Donc mentalité ya bato tu azawana zo senga ke bato wana nyoso tu bazonga ozo comprendre bazonga bato faut fimbu. Il faut fimbu. Sans fimbu rien. Et puis ce qui est grave dans kata Kinshasa po bato même bato quand à Congo za Kinshasa non à Congo da partout oui so ko tali éducation hein na mentalité ya bato bazana ba sidi kivu kuna na ba beni to ndenge moko te to sa ndenge mo bango bana esprit pene ya patriotisme ça bato pa pamba basi oh ba yebi pa tala bato babuni bato na Goma kuna o mo na bato signé bazo bimaka na Kinshasa bako buma bato la pa ba buma rosa kenda ne kabo ya ngala kama bato musu bino ba combattant boke no bundi ala kini rosa ko tala Kinshasa ba bomi ngani yo babomi fidèle bazana na Floribert Chebeya wapi babomi ngana matungulu wapi donc ngape tiko na lwana lingana ngabana ngate na linga fana zo bundila bino bozo finga lisunga bozo mena sanga ngai mwazo bone ana kende siko kufa pona bino yekise na kufa na kena ngande ngwana na ko bunda na ko lobane na ko lobana ko bundila musika ba ebisa bino déjà que Général de Gaulle oyo mokonzi mboka oyo abunda révolutionner na musika avant ya abunda na musika boyebi yango te mbala kombe ba oyo ba bisa bino ngona ba na ngona ba suba gros moteur on changer tala oyo na zone ngosuru pa petit bazo kola trop petit club na tunga papa na foni c'est quoi bon ngabi non les alipeka non c'est pas lipeka Comment il y a zone ngolo suba gros moteur donc bon ki bala petit bazo kola donc batu do botiko tunza biso ozoba omona mutu moko azobundela mboka neti bamane mamona omona bunda azobunda ne bien azobamba makambo bien mais contradictoire de ba propos contradictoire lobi mona yeba ndo kumisa Félix donc oza mutu moko doki azolinga batia eka azobunda na si donc batu bangona ba profiteur ya peuple sikoyo yo tikino ko ba gumo tikino ko finga mais bino mozolinga ezongi sako kaka et surtout neti inconscience ezongi sako pinana bon ezongi sako moninga ile na koma na principe mona koma nango oza la conscient oza la inconscient italio tenga bi par rapport ya ba gros mots yango na zoloba muto aza kaselo pesa batu kande yani parce que tout ce que je suis en train de parler c'est réel et c'est juste et noble alors muto mo utane quelque part aye so ndeni aye abano finga yo parce que yo zo ba no vérité et puis ye moko ye bona makanti ko zo ba vérité hein ye bisana siko hein et c'est normalité donc bilo pesa kanda papi geni yangwana bon ndeto le karaboye et c'est singoté ngana ya ko le kana singoté na télévision pona ya ko lobanga makamoko boye na non tant zo loba bo mo zo lobaka parce que na zape na social mboka ya to ko ba misale bena ba diplôme to na combien yo za temu muni misala na salaka deux fois ba diplôme na sala soki 5 et j'ai fait quoi ici mbongo peut zo na mbongo salaire na mbongo ndé mbongo magie et si la rampe on ka futi ndako ba charge bana ça na ba rentrée scolaire au moins simbi bela fait musuni mais au cas mo ben ni sili yo mo no tika comprendre mais tout ça peine a besoin ba misala biso to yekoli to ke na ngona mboka wana to comme na mboka wana pe ba jeune o baza na mboka wana pe bango pe ba profiter na moi savoir faire o biso to zui ailleurs alors tant toujours nous sommes en train de se battre parce que notre pays ça il va pas bien le pays ne va pas bien mais battu nous sommes on va quand on mboka on bien et que na bien
Et les gens qui sont là, ce sont des mafieux, bazana bango wana ba yebi na bango mon biso ne doit ça cop na biso. Et il y en a tant moko boye to zalati. Donc bazo bongisa de après de moko mona zoba moko boye azana na poto azo biso na que non moni fatia zo sala. Fatia to boite, so fatia sali. Et non biso to luka izani. So fatia sali c'est bien to betele maboko. Fatia sali. Mais tant azo sala na ete to lo baka azo sala. Hein? Tout le monde a ça là, parce qu'on a tout le bâton bon, bien nous comme là, c'est ok non ok ça, en tout cas mboka, na moni ok bien, besoin de la nini yao, besoin de la nini, zo moi si on a ban na bamo zo foyer na ok na bien le de bongi, le la mboka bon, ok na bien non, boutique biso tranquille, le quoi biso to mona mo, bien zo mona bien ti, biso to zo mona ti, bien bon mona rende bien, et le quoi bien bon mona bien, donc il va na kunat, voilà. Alors, oh non. Non. Tout le monde se montre que c'est les non. Papi, madame, question ça yo lelo. Ra de cortiquer là. Voilà. Boni Kouloutou non Marie-Paul. Père nayo. En tout cas, quand il vient na biso père spirituel, na respecter la vie na danger. Quoi qu'il baka. Viens en quoi qu'il baka. Le vieux mon pépé. Le vieux mon pépé. Les vieux vouloir ou pas. Les seuls contre tous. Les grands krukoudjou. Le vieux Mongongé. Mongongé. L'homme de Kimbombi. Viens la ligne à étroit, viens là. Parce que, à vieux mon boitam sous Omoni, Papi Gen, on a ici les yeux, peut-être sur la monde d'avant dans Mikili Boibanin, et ce temps sous vieux la pété. Les temps aussi na Koufa Nangaï. Tant qu'on a comment on t'a poussé après na Koufi Nangaï, parce que tout le monde va te payer, ça le bêtise, va képer, ba université ba biloko batisi ba nchiki na ndenga danger ba nini mais na soka na omona ka récompense na ekaka afongola taxiphone mona kwa comment comprendre ma solo na kini wana ya na seka ki petit mo nous allons revenir par là na seka petit frère na ngamoko boye ya famille leki na kade na biso aza zoba moko na mona tala zoba je profite de l'occasion na bengo za zoba. Si on a autant à combo na été mais na petit frère cadet na biso aza zoba pour ça continuer à faire nga camarade na oté nga na beaucoup là mais yo beaucoup la ngate donc nga na lata chemise na yoté mais yo lata yanga comprendre donc nga za muninga na oté donc petit so mon na kolobi ngo bo na entre parenthèses pour appeler ça exemple donc des propos tenus au tenaki je crois que ça a pu se reproduire. Les jours où on reproduit la sous en tout cas, comme on a la guerre, mon collègue a dit bateau, ba yebi ngato, ba lugulanga, ba guerre. Comprendre? Parce que nous avons camarade n'a été. Comprendre? Mamoussou moi to lo bango zate ya famille. So na no détail ngwa bon mon a pina que azazoba. Mais tu les gars na si aza petit na. Te ya on a lobit. Na pesika entre parenthèses. Aïe senga parole mo non vieux yo be ngazoba nini. Na benyo zoba na makambo trop si na moni na bosala kana ba réseaux sociaux tout ça moi zoba il fallait que tu rapportes le comment il rapporte rien mais si tu le fais par plaisir moi je suis désolé en tout cas je dois te dire que tu es un zoba comprendre osa zoba na makambo ba publication le ba TikTok et comment na ba Facebook et comment na donc vous profitez de ça au lieu comme moi toujours au lieu que osa muto osa grand artiste aux artistes, il fallait aussi dans un message, il y a Mamboka. Vous préférez de faire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, aux autres comme Makambo, comme les gens ont dit, comment vous savez, vous comprenez? Tu peux pas quand il est dans un épisode de Zoba. Alors ça vient dans Zoba parce que nous avons un kin, il y a un tindi de Abana Nangai, mi balé baké université. Mon personnel, bateau va t'avoir université dans Mboka wana. Bamona bangote. Yo tina moi na université lobi so bengi bazo saka na remise à niveau ngazo remise à niveau ye batu comme bana diplôme yo diplôme de papi gay ngazo na diplôme ele on y sala to ko ba formateur to sa suma ngamuso donc so to tanga na université mo na sata ko kumisa na to université passer université na déjà ya cop bazo apena normal mati et comme apena les gars nda ko professeur au titre ba comprendre donc vous allez pas nous parler des universités. Mamadou Nani, comme Ibrahim Traoré, a eu pouvoir à sa université. Il y a un qui a Zoba. Comprendre? Qui n'a pas de vie dans la Wana, a eu un pototé. Tamson de Sinachaya. Depuis que Bima peut bancousser dans ce métier, sur les bancs, sur les bancs, sur les bancs, parce que maintenant, on est bien, ça. Aux hommes, donc il y a un vivre en King.
donc nga na ko manquer muta bongo respecter na ko manquer respecta mukolo moko tata ko tika la vie na nga ya libele seko na seko atakuta fingine nga atakuta maka contre nga atakuta nga na ozalaka petit na ye si ozo comprendre na ozalaka petit na puis na bana ana famille na place na ngai tanto ko ko pe neti ki nemo lepe ako tapele ki nemo ndave ako tapele ki nemo Marocain ko tayaka wala vient biso 17 étoiles vieux marocain na pression mbote place oza exemple ako tapele Gigo les Boga comprendre donc mais a préféré acha biso atenga selezi na ya poto on comprend et puis batebe na kato orchestre na ba sepela atenga na ya poto entre biso ba musicien oh abo orchestre na yote yo po yaki ga ko ya ngana to yo luka ba vie mo sepelite ndenga selezi na doke poto par rapport à quoi et puis akanga kanda tirire mo ba muto yo wodi papi gen na mukili na mukinde to za boye omona mutu moko boye alingane yote mais siko yumu mtu alinganga te pwani nasaleni non dona ni non comprendre donc c'est-à-dire à ce moment la puissance na yo amona ndo za lionso comprendre ndenga la lionso na mona ba lion pour père na ba batna do ba ndibu bikolo na nga bota ma mundibu na mundibu do na lionso na ba lion bele na famille comprendre na mwa mbanza manteke mundibu na vrai congolais de père et de mère on comprend ma belle là qui ça ma belle la biso on comprend donc sikoyo o mona ere mo sikoyo ngala nataka watu donc tout ça encore sima et bien ba sepela rati et puis tant ngala poto na ka poto esengote tant ngala poto heureusement na féliciter la communauté de la zone gilloise batika ngaite forme osagalate le tiro ko na pesa mbote mingi pas vient ngai na féliciter et vient nga Jackie Sono PDG Jackie Sono en tout cas vient na simanga na nenga na bato simanga ebele ba nokolando Michuri ba vient nga Jasiki Ndudi ba vient nga awa toza odi atuta vient Jafar kolo pomade wana atuza baza mi balete ah bon Kolo pomade wana atuza ezali docteur Jafar ah bon eza docteur Jafar jato okende kuno mona na laboratoire nende basala docteur Jafar na pesi mbote place ada eza ndeye ba vie na ngana ba vie sayo malosa ozo comprendre ba vie na ngana ba touser boes ozo comprendre baza tellement ba parampolo ozo comprendre ba flori le bogar ba to ba like makengo masala ngawana baza tellement trop ba elbito ba nani ba do baza tellement trop ba Nico Hitler donc communauté no setika ngate ba geni wara na pesi mbote place azali gi foulard mo géron na pesi mbote ba vie baze beri ba like ma lycée makengo pazala ba vie so ba Charlie de Ponde ba mezo ba tubi ba silwa sira de mazigu nzama njeli teyete ya pisa elote nga yebiete na moneka na poto mais na yebi ga ta ba yebisa nga za mwana njili na mo yebi ye pa mwana njili na kina bagete te mamu avre mwana njili te ko za ni vraiment mwana njili na wanga nika ko za ni vraiment mwana njili mais na yebi na nga yete na ko yebi ndi na poto muto ninga na yebi grand frère na ye grand frère ne vi na nga beba adricha motomètre grand prêtre abidi agwana pela muta oyeba ete danger ngana yebi yende ya sola mabe yena ni wana tu sera de wana sola mabe ndeni yemo ka yebi pourquoi na bia sola mabe na contre ete ya likamba famille ngana zo bande kona to anje baba famille mais ndika sola mabe mo yebi na sola na mabe ay na sola na mabe mechele kana si chele te pour mes ates c'est les gars c'est rien c'est mon frère na kuta ndeni mbote comprendre pour exemple ngata mutabarando ya danger usakana te ngaso na lelo pe na dampe no ngale pe muto donc aluki ma problème ba vena nga leo manager ba vie ino agora ba to ba vie na nga shango mombile ba tous ces bots ba Arsène Difuidi ba Gento Maria ozo pa donc ba vie ba zebele ba Jacques Dimwana ba Jean-Pierre Dimwana ozo pa Angela la Firenze place ozo na pesi mbote donc nga communauté njili etika ngate
Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Si on dit que Njili, moi, je contre Ngalinga, c'est que ça m'a Njili. Que je surtout. Njili surtout. Alinga te baza ennemi na moninga na Njilwa. Et ça solidarité to kola ningwana. Mais si on dit mutu moko boye, alinga ne di noté. Ya? Niti masa na moko mnena yo nani kono bona gosane. Baza belé ba massa baza tellement ba janvier kizaba ba papi mokwe baza tellement ba neti nikesi bayaka nikesi bayaka no grand frère na biso vient na biso ozo comprendre vient na biso nikesi bayaka baza belé ba dadi dadi na pesa mbote pesa dadi nani kutu na besoin peut-être na pesi mbote pas Fex Bofenda na Lyon en Italie Fex Bofenda na Fex Bofenda mutu ngati na très bien sola bien sola très bien batro ba na golo ba c'est tellement trop bato baza trop ba René Kokila siko comprendre siko ba mission bando cho mabaya comme quoi tant misiko mikili au moins on a sola moi sérieux au biso souffre na forme ni babeta ndendo yo ka zina ko de makulu sunde na yebi yake hapo ngana ko beta pe masolo a Paris ngana yebi pe Paris na nenga ngai ponga na bete pe na trajectoire ero ba tumususu ngona mutu wa misu na mbunzu wana ya potote na ya potote biso to kuta mais biso prochain faut biso to papi biso to kuta pe batu na poto to kuta pe batu na poto mais poto biso to yaki tato yaki poto yaki na bien biso on lia franc te mo ça na histoire quand même yo ya poto na de franc ah ben oui donc c'est faut na ngona masola poto ben oui faut na masola poto droit to beta to masola ya combattre mais na bete masola poto na suka na ngona zanga liloba mboka te wana yambio pena siko kati mususu mais sikoyo ngona batu mo bauto yaya na bango bauto kuti bangola bo na fingi batu tute ba kuti bangola batu musu bauto na bangola pe bazango bato mo a respecter vit bien ba se diriger na bango très bien mentalité na bango ça très bien mais bato musu bato fingi sa bato bauto angola wana baza bato mo ndi banyama boyero na zo comprendre te on comprendre donc nga na ndemo bien papi gen na ibi poto pendako poto so batambula ngona makoka nde natambula njili na makolo natambula changu na makolo natambula kisasa na makolo nde na gotambula poto na makolo sans GPS poto to la kana ba 1980 na ba 1999 ba 2000 GPS ya la rate ba so ka de ba yango kende ko kutambele okenjerani bo sambela bo poto GPS ba parisien GPS tala na o memo na mboka mona lizard jikuna na tingo na lizard jizonga tiko pari batala o luka tre yeso ba mema les idées ça bibi singa ko pas bima na masi pari ponne na zolo ba we vie na biso ko appeler nga on a bien que grand frère parce que ba grand biso mu da famille ba salanga ba faveur ya salanga te de waza grand nga penda donc grand nga vie nga comprendre donc nga par exemple na kota na famille Kambulu donc on comprend donc on a zo ba yo azo lukanga zo mona c'est bien vieux ton so anaye banda za na kin mais nga lo ba lo mo pas vieux que vieux papa na mama ba ko bota bana mais ba boti mitema te mutu na mtu za nzea naye muso za médecin muso za enseignant muso za administrateur muso a cause appelé mécanicien to électricien tu comprends donc on a par exemple moi on a zo pesa ndengona parce que nzela o roi landaka ngaza nzela wana ti comprendre donc roi aza na makamuna fachi kokumisa ka fachi ngala kumisa na fachi ti na kumisa na ba politicien ti ngala kumisa ka peuple na bundela ka peuple nanga et puisque bato wana balinga ngati comprendre ndeto sala ka bongo ba obigebe zaka ngamo te toi la plupart résistance na ba résistant ba na monde partout o zo le blama be mboka mangeni ngambo yo ka te bato ba kolingai ba kolingete mais ce que yo tango yo zaka na bato wana ba ko tinde pe mission ba bi ke non faut ça la boybo na bi ke na motema mari pon na ndenga zali
Nandenga lingela nga petit na ya ko saba mapapa mate parce que ça peine ngwana te viona na souci ya bato nakasi viona za kapana na souci ya bato nakasi ngana na se retrouver moi ndam na vie na ngai quand on a wengel Paris c'est roi alors ça pena petit joie $200 petit joie comprendre nga ba mbongo na ngai ya minene na simbango na wengel Paris vous comprenez à part bibende ngande bende et puis succès bende yanga mo pe na aussi mambongo parce que na ki moi sponsorisé na Bralima donc je profite de l'occasion ya repère ça vient na José Rola Kingana wa za directeur ya marketing ya Bralima ce que ça invite le on a évité dans le cas ba contact n'est partout mais ils ont raté vous comprenez donc ba mbongo pe na makasi on la simbi pe na zimbo na maboko ya mpona grâce à Bongel Paris donc grâce à Marie-Paul vous comprenez mais nzela yetambula za nzela mona ngate nyano mona ke via lo bia zo luka ngai so luka ngala ndenge ya palais to mona na biso comprendre na ndenge ke ndenge to kutane place mo to sololi asa vient ngai okima été vous comprenez na okima été mais so na ndenge ona ke ya ko yemba bani biso bité ko mambo pesa mbongo ke bon futo pela kai ko kasi to yokana kasi toyokani na ye na ndule te makambo na ngai kaka ndenge toyokana manda na soko biso banjilwa tozala nazo na bondeko toyoka bayokani si so na communauté ya njili toyokani tosololi na ke retrait de deuil ya makambo ya mamanda bango babengi yango concert ale ebele babimisi nango miso oyo traite babosani ke sele zino abetama na komba sele zino abetama to babosani ke sele zino akendaka kisasa te mais balingi bapiololaka makambo omona motu mota monoko monene monoko solo ya nie ailleurs le manéga combat c'est des îles. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai vu tous ces problèmes. Nangai na ko kende te na ke concert à Marie-Paul, bien na kene yemba na yemba te ba misa ba bela. Ba misa ba na ba bela ba ebele ba misa ngel Paris. Na saluer ko Charlie Chaplin place à Zali. Charlie Chaplin l'homme qui marque Chobo Santiago place à saluer. So ba robeta ndule na bango ba robeta so ba soirée na bango pour tout le monde abemeli ape ba beta banini so ba ça répétition na bango mais sanga na ozate na oyate comprendre mais so za studio na yemba na studio ba bien na sa mona tena tela ba mo voix so mbongo za na ocha voix mais clipité kana tena ra voix vous comprenez donc on a ba principe na ngamo na ngoma kolandela na très sévère na ngoma na très sévère na ngama ya vie. Pour ngai naza artiste engagé, combattant, résistant et je le resterai plus longtemps jusqu'à la libération totale de notre pays. Ngande na balusi kazaka. Soka ka boyo ba futinga mbongo ba pesa ngaza incorruptible. Ata boyo na mbongo na ozona ngote. Parce que na mbongo to bo pesa ngaso, ba mbongo bo pesa ngai. Mbongo bo pesa ngasa serait mieux kutu. Ça serait mieux que bo sasi mo bekol boy. Bande ko so ba kufina Goma kuna. Bandeko so ba kufi na Goma to ba mécène combien na mboka wana so na wana otanga ba abedashu o baloba so abedashu talela biso le kamboy bongo yo abedashu o talela likamba Goma te bongo ba Willy Musheni ba viena biso na nyosto bongo pesa mbongo kuna na Goma ba famille tikali pauvre ba bomi bato Goma ezaka na Goma ezala Congo ils en Europe te et puis un petit conseil na maître Gims qui je salue que je respecte aussi Gandhi. Namoni a auto ça la domo pas tremblement de terre et salami na Maroc. C'est bien parce que batrusu na ngaba juger bat ndenga mabe. Parce que maître Gims c'est on est le rôle belle famille na yi. Comprendre? Avant na Maroc, c'est normal. Comprendre? Mais et ça serait mieux aussi attends yo pesi ba marocain ba donc en tout cas bravo. Mutamawa azarande ngwana ezate batonso bazoto ba orgueil ya pamba onga misenga numéro 1 Congo yo numéro 1 wa numéro 1 wapi ye ba numéro 1 ba linga na Congo wana o ba sami te malamu ba papa wemba ba vie beaucoup ba vie ko ba vie na biso il faut le joker ba grand chanteur na âge à 18 ans zanga na ka na 18 ans ba vie king kese ba grand prêtre ba Pépé Kalé o kutana Pépé Kalé nga kutana Pépé Kalé et pas vie na Roger Mwanange elle wana ki DJ na bar mo ba benga le maxi na quartier 1 Pépé Kalé ki masse ya vie Roger Mwanange comprendre o ya pena bo bani o picho yemba bien wana zo yemba pena zo boaka
Comprendre? Ce qui change dans la côte empire, c'est loin maintenant. Il y a un bon coup, un bon coup, on a répété en côté. Vous comprenez? Donc, ce que nous avons appelé que Maître Gims dans 2 mois, bien nous au sein du Maroc, ça n'a pas de Goma. Ça n'a pas de Goma. Au moins, il y a des boumia, des massacres, des batiki bana, batiki ba famille, ba toi mboko na biso ba mona ngote. Na moni le to vandika boba, na tala boye. Président mboko na bino, na ebite soko zanga musala ko sala bi soko zanga ko betsa ba bo. No mboko poza le président distraction bien ndengeni. Akabili nyoka longo ni jeep. Autant ngote. Akabili nyoka longo jeep soko l'occasion de 72e anniversaire na esokini kamata jeep. Oh, mais Jeep on a grâce au bateau yango bazuka moi quartier mo na Goma wana. Hein? Ba ye ba sad ba humanitaire mo wana bani. Il simba. Oko bata pa bana donc lelo na Congo wana enseignant ko dans la place té. Enseignant dans la place té. Ba magistrat ba na ba place té. Ba étudiant ba aussi sa classe ba na place té. Kaka ba musicien ba comment okunda bino kaka. Bino asu mais vraiment. Tout le monde est musicien, monsieur Sokéri qui tout. Tabaïb Sabno Tozana infiltré depuis longtemps. Il est mort à l'obis, quoi, je t'en sais, au Rumba, dans l'université à Rwanda. Tabaïb Sabno Tozana, petit, on a une aussi bien à Rwanda. Bon, on dit mango. Na moi, c'est dans ce qui nani, Ngebo, so Ngebo. Ngebo, na petit wana. Et tu ngebo nous avons na moi na ba ko beta na Bruxelles beaucoup na Bruxelles musique ezate beaucoup beta te beaucoup beta ka awate to lendi ba 17 ko bina te tra ba mali ba lobini botika RDC kuna ba ba mamba bina na banini wana pepe bazoba wana ba bina pa aussi lota bazo kufa na Goma bazo kufa partout wana c'est humiliation te. Il y a 100 000 choses. Donc, bref, tout parce que tout. Donc, c'est quoi, il y a zongi. Donc, dans ce Rwanda, ça vient en aïe. Dans ce cas, il y a Tambulaka. Il y a ce qui est comme ça, Fatiwa, Banini. Biso va jaler le en tout cas, ligne en haute. On a eu ça dans la vie, en tout cas, jaler le la ligne en haute parce que je crois que Bajibe, Bawera, Banani, Batouana, surtout, Balia a un bon conduire, Balwaka, politique. Mais tout le monde a un politique. Je suis un postille là comme un député. Vous voyez bien. Donc, il y a un politique, mais vous êtes comme un député. Vous êtes apostolique et un politique. Vous comprenez? Donc, Babylone, on a conseillé à venir en Haïti. Viens, si vous avez un PCMO de la part de Zambon à Congo, c'est bien. Vous comprenez? Il y a un bon à Congo, mais de la part de Zambon à Congo, il y a un Ngati. Il y a un bon à Kila. Il y a un bon à BNT pour où me la peine à monter ici là. Vous comprenez? Donc, je suis ça, je suis c'est le comme Yibi, je suis confia le bango. Donc, d'autres vont venir Bodo, Bamassa, Bakota, qui a dit qu'il y a Zuki Bukundi. Qui me conduit à Kabili, Bamopia, Tababio, donc, Pinot, Pinot, Zuki Bukundi, qui mouibi, là, le plateau peut dire qu'il mou, Yibi, Babimi, on va au Tongi à Libanda. Donc, vous avez une vérité. Vous comprenez? Donc, il y a un bac et Rwangaï, sur la moune en attaque grand frère. Mais ma musique, ma Wingel Paris, c'est c'est roi. Et ça, Santiago. Santiago, c'est un petit roi. Il a un coup de pouce. Pour un grand soliste, le docteur Santiago. Petit Santiago, il y a beaucoup de docteur Nico. Il y a le docteur Ngam Benga Bon. Le docteur là, il va y donc, mais. Nga makambo wana ya musique ko betaka ba musique de akutu na lingite kutu ko na lingite kutu ba compatriotes na biso ba diaspora ba yoka susu ba combattant ba yoka susu sezino arina ko yemba taka mukwana kele na mamanda e benda problème mais il y a un faux débat parce que il y a des gens et des gens dans les combats ils parlent au ba pesaka de temps ba lobi no mamba pamba c'est non événement ça. Vous comprenez? Donc, nous, le bureau, il n'y a pas de problème. Ça vient dans la seconde mbote, mais nous avons passé dans le bakian. Dans le bakian, nous avons combat autobunda, nous avons un groupe, nous avons menacé à battre, ce combat. Vous comprenez? Combat, nous avons menacé à battre, nous avons menacé à battre. Vous comprenez? Nous avons menacé à battre. Sona lo baboy ni na zo na zongsi mutu na place na non eza bien te bo na boy de bojo bo mamboko to continuer na combat soko fini na fingi yo
comprendre o me ngana ke bundisa mutu bo ba groupe na bata ba groupe beaucoup tena mama ba groupe na no ke bundisa bato ngana ke bundisa na mutu te et puis na tan comme mutu te na critiquer mutu te na fini na mutu te eza droit na nga eza principe na na bana na nga na famille na nga na bandeko na ba massa na nga na ba nini mais la violence nga azati dans les violences moi je suis plus là ce qui par hasard comme si dans kutani na mutu na ko benga ce ko bata violence ne ta batu mutu na mambazo sala mais ezala ke ngana za na violence na ke mena sala batu et puis bo profiter na ngote ke ya lo biso te so kutani na ne wan koko so pe na bonete mikolo na mona Maître Churamboma, on a pêché un bout de place aux grand prêtre Churamboma, on a grand boxeur en Saranate Churamboma. Kolo Mangituka, Neyewana. Mais Maître Churamboma a dit place à ça. A Benanga Churana Binanga, délice Sangana before, celui Bissele, celui Fortuna Bissele, Bazana, on a un restaurant au Badolia na Bangwa. Baron Paris na Bavana Bango. Soit Benanga na Boutou Nabi, Nani, Maître, Nago Lumno, qui n'a pas na 4 heures. Na gobe bisatala ngana gitara batola ba sase ndengwana banyara bana restaurant balero taba kuzonga na ndako muswa laksi mutakala taba zonga na Kisasa na Congo muswa laksi musakala muswa komi opposant mais bayoko na bango butomo teke za ba cheba sala biso et puis na kati ya combat il y a quelques-uns autres toyebi ke baza oyo basala double G basali na kati ya combat donc to préférer pendant que ngana préférer na buna ngai na ndenge na ngai boy voilà donc on a pu mettre Jackie place mbote place azali et puis na leka te ngapona ofinga batwa pona ça mais so finga na ofinga yo so na problème na ngai benga na téléphone expliquer ngata ndeko lobaki boy c'est pas bien loba mabe côté wana conseiller na conseiller mais so yo ngofinga ngai ofinga na bani na ba commentaire so na zio na nini na talibe na yo na repero be na ko zongi sala yo ya quel maire o zwango mais kasi moi na tuno suite moi na tuna ngate moi na tuna nga parce que ta moi na tuna nga ga que ce qui non voilà atuna nga ga so atuna nga ga que non voilà moi ba wangitu comme ça atuna nga ga que non voilà nini elaxini mais moi na landa mangam biso pas maté arrêta dessin animé na ita landa mama ba congolais mbazo comprendre na bango te tilelo. Voilà donc na mingi oloba te mon frère en tout cas bozela masola poto yo loba ina otuna nga loba ina ngai ke op santaka loba so Marie Paul aye kasi fallait bozongi ça te OK sonné ça Marie Paul OK sonné ça Rwanda ko beta ndeba tu so beta chaque weekend awa ça problème te mais ngana beta so biloko wana te pona wana ku babosana ngana ho yate santaka yibona ba wapa yibona be na ho yana ngati na wera ngate ngane na bona misana ngai nana misana nga weekend ba gobe nga kote mona koti mu 1000 euro na nunga moko masali musana nga 1000 euro pia okay ko yote ko to ya robeta Marie Paul ye mo ndinga zawana banini so alinga futa bino ni biete tamsu producteur mo mda zo ko futa bino ni ba musique nga mama papa ngai ko excuse nga ya ba musique nga ngwa mona mama papa tuna ba musicien bere baza bazwana ba le côté producteur na za sauté au produit disque yo moko au boki bato ko se retrouver na combien bon bato musu ne to ba faire ba succès na bango ba succès na bango bato na musu so na ba numéro 1 so na ba numéro 1 ba succès na bango e ba kisi na bango bazwa bato ba sutuki na bango bato musu ba tata mbimba ya Paris mona pa mo na bana balanda ka affaire tata mbimba landa ka faire et mo pa to benga nga grand prêtre nga puissance 0 comprendre ngai namo ngai soso ngai ke soki nani yango nani bana bakombo mo bamipesaka ngai porte de Paris bana bakombo mo bamipesaka wana omona azolanda fere pasaka na bango omona pa umela mikolo ebele te po biso toyebi basekret wana po nga aza moto akisi ozolinga nga tro yo moko so basengi ngai na olimbiso ta mosusu ye wana autokufa. Mes condoléances na famille nani Ewingi naibaki masana très bien moni na peksa ezo na bitala ni supe bazana na peksa bango na bitala ngala na kata na makambo keba mission azama sana yote mission so babine ke succès ne aussi la lobby
si on le aussi à lobby le faut pesa papi gain ah ça toi pesa rien donc bino azana mato royoka ayoka bino ba congolais botika na talande to ça humilié par ba malien tout ça humilié partout bazaka na makambo ko mona te fati bomi abongisi mama yemo mama na ebizo yemo abongisa et ça va signer contrat na ba indien ba zui mama yemo pendant 25 ans ba rénover yango ndeka mona hôpital ya ba cinquantenaire za hôpital à l'état Congo bazwa yango so na banana ngo ba signer contrat 50 ans. Donc mboka moko zo vivre na baniongo. Onde mboka ngo onde kande bato na mukina na difficulté papier get 200 et 2000 na ozongo sur 2500. Mboka na tambola ka mengwana. Donc na mingi o lobate en tout cas, nga pe na lobi ke bande ko nga ba congolais, nous avons un deuil. Nous venons de perdre nos confrères. Au Babanon marché na bango pacifiquement babenga na Monesco parce que Monesco a yibi trop na mboka wana ba signé pe na babenga na me bino ka ba soda na biso bouye bo beti bango masasa bo pourtant on est massacre ya on ko ndiko na missionnaire o Mali alo ba ke ba soda o ba pays West Afrique bango ba yana pour na ko battre la population na bango donc tout ça ndenge moko te. Donc bino boye pour na ma propre population na bino. Bobo te bo na bino. Et puis aux hommes on attend na profil ya ba TikTok moko te. Tapoter aux hommes on ngote zate. Moi mentalité congolais. Ba bomi bande ko na Goma mais au mona quelques-uns moi moke ka ba comprendre mais soki kaka o ezalaka reono au moni faire na mwasine baboyani. Tala. Mutu so mona komina golwa, mutu so warrior. Do ba zoba ndingi ni nyovuna. Donc je sais pas que ba zoba bango ba no finga yo. Tapoter. Tu continuons avant. Voilà. Alors merci la après tu continues. Merci tu comme na suka mbote papa Pi le roi carte limité formule suka. Là pour la personne mbote na JC Diboko. Il a dit il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo Tilelo. Jean-Claude Mabanzo, Célestino, il faut à la Tilelo, Jean-Claude Mabanzo. Célestino, Eddie Mesaki. Et puis, on dit que papi Gen ba Lukao. Ba Lukao na Ani Luwao. Ani Luwao Ndunguzintende. Ali Luwao Ndunguzintende, Mama Gucci. Voilà. Donc tout ça ensemble. Et sans oublier, voilà. Presse. Bon, tu remets la souka. Hein? Oh, yo bosani. On ratagati. Nous sommes côté na biso na côté na ngomba kuna foyagati. Papa nganda ntaba. Ngulu ya gogo. Oye pena remporter pena kwanga bani Gloria. De Muntuntu de Bulukutu. OK. Yo wanati. Gloria te pese un botte. Ngala be mikolo prix propre. Voilà. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya monato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya monato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka
bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas Grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique CH eloko ebimana kisasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta Mama Isis kona saza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka Mama Chocolat mobali nanga akoka Paul Mungeche mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo Grand prêtre mère Prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finga en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebimana kishasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na saza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudie Maya Sumbu Yoka Papa Kolera Diana Sai Jens na Mama Jetou Fifi Landu Odi Basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamatowolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabe nasala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son Chideric et Tamba, 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nanga ezose Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazosufri Nakamokolala oyo nazosenti Molingo yatindinga mpe na conclure Na mipesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana sumbu nazobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri
kaba na losambo mama Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moyen ezali yosalata Wana moyima banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso, Mwana Liège Papi Mundele, Viva Menga Ami de longue date, Kesha Les grands déclarants Gabi Tem, Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba